to bazaka ba babimisa ba voice ba balash. Et pour moi pena ba balash parce que nga na ko sala tena zo voice na tindela mutu pour $100 ou $50, je ne sais pas. Oba magasin de la problème nambe kambal. Mais nambe kamasi. Omona lelo oro milenga osali nyonso. Fonna na za motema ba olimbisa. Oto ka bana mama moko to moso ba koti na ndako so oya zanga na ovanda tena obilo. Bon so to ya ka mboka. Ta ko to samsa moko. Quand on a vu net. Yo quand tu vas vendre le film na comme tu mani ko il y a aussi n'importe quoi il y a des mabo. Non, abete mabo ko. Ni ki le mbaya ma mbobele. Tant les mbongo. Nous avons pensé que tu as un bon bateau na liaki na zombi ça parce que comme nous kumba moko quelque part tande gérer bango mi balé. Na solo li koto yo, na solo li koto. Oh. Donc on a la maman conflit à Likemba. Kasi bango biti ba poza tangi pe kombo na ngakunati. Dona gera bango mi balé mais place oyo ya matanga ezaki propre te. Ya ko bunda. Na sepela kite. Et surtout que combo na nga batangi yango autant oyebi que te combo na nga batangi c'est que ça maloba oyo na lobaki na bino ni balé ba balé ya mado na miya mado caché bebi na internet caché bebi na ya mutu oyo abengaki na ya mutu oyo balobi donc bino ni balé na caché bebi demi fingi sina na personnalité na bino et après il y a bien comme sous matière à tout le cas comme kabaté comme pesa biso moko te lelo ko million de konayo mais bien na motam sous côté yo alobaki fin du mois miama ayobaki à fin du mois na habité combien de fin du mois parce que na ayobaki à fin du mois qui a coupé ça et dans cela nana pe fin du mois. Fin du moment, il y a celui là qui n'a collé muto et faut appeler ça bon. Abenga déjà carré. Bon, tant que vous réagir, que vous agir, on a mis sur bas. Tout à la carré rétroviseur. Bah du tout dans la bouche, que ça carrément il y a des comédiens, des actrices, des acteurs. Il y a des fois ça la rapace. Au moins sur la carré du macam poisse. Tu vois dans un balai. Tellement la celui là qui n'a bango. Les gens ont un message où on dit qu'on a biso ana kokomera et mirma ana kokomera yamado et yamado amona que zakala mabe et comment dit que yamado moyen répondre sur le message exact pas un moto et comme on a mis le message c'était parce que attendant le message oyo mirma akomela kaye et besayo et pourquoi mirma na kokomera nga et comment dire à ta temps on répondre sur exact et donc les amis nous maîtrise pour épouser malamoko à côté internet parce que dans on sait déjà action aux yeux sac ya mutu on a déjà l'état on a faute sur ma casse mutana miongo na yo oboto le sac na yo parce que le potable na matangati oboto le sac OK nango o le susu OK sur internet n'a qu'un respect. Na ebi ko na zakala douceur na pesa muto respect na façon nyonso na so kapetan na pasanta ka so dam so sala na mabe mo bo mais so na tombo na ko mankoi to na go bima de ma sœur na couvent mais ce qui a moko yindi na ko miko la yango lo moniki boko ya tellement ko sipota kamini o sipota matro boko na muto akanda mingo to te so na bila fanda kakawa et na ça m'a dit dans un cas milieu par rapport à la réaction de quand la question on a posé ça simple la réponse na chose à yangote mais le c'est là que moi j'allais carton moi j'allais mami le ngo na vendre kinya pour poser la question mama if love is crazy love is for me Shalom bana ozana kombo na
nanga Sœur Gladys na ekopesa témoignage nanga na oyo nzambe ya Osana asalelinga. Bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate. Lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te. Bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance. Na kene kotambola pa ba sala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur. Bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te. Lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande ko lolingi nanga ya koteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Osana esili wana te bande konanga nazalaki mwasi ya mikakatano pona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na sila ki kozwa ba visa te na bande kozoka toujours ba refi kasi papa tango aleki selinga ngo délivrance ya bisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe ako répondre yo te bande kona ki kokotisa passeport nanga na ye na moni na zui visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Osana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda ko sala isika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba isika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc nalinga kina remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Osana pour na enseignement na suivi bape sa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makamuna bino kofungwama pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Au jour les jours, nous sommes là pour les comptes de l'émission Art en Vogue, toujours avec une seule personne, un seul présentateur, à l'occurrence de Miran Kianfou. Je vous salue au nom de Jésus, parce que c'est lui qui est le seul maître du temps et des circonstances. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup ne jamais décidé pour Nazo Yambelabino, une artiste comédienne, une icône. Alors, maman Minga, alors, calmement. Mais aza kostu nakata maloba na yo sans à douce mais yaza kostu c'est pourquoi le to sur la naie bamakambo belé okuma le makasirier mileni question où ils ala kakata biso batebeli ba takinga Miran Kianfou nous voulons un peu oyambela biso une artiste comédienne parmi ba maman ou surtout et tout benga ba grand taille. Maman, je l'aime. C'est pourquoi Nazo amène la plateau Nangaï. Je l'aime. Bonjour. Bonjour, Papa Mira. Mais ça fait bail, hein. Tu dis une année, hein. Depuis l'anniversaire, hein. Nazali. Mais pour les bélés, malgré que mes types d'invitations, je suis à côté, mais quand même, merci parce que répond à l'invitation Nangaï. Merci beaucoup. Voilà. Boni Moussala. Non, très bien. Bien sûr. Moussala est bien. C'est vrai. Donc, nous faisons dans le bon. Et là, je l'aime, je l'aime. Signifie quoi? Dans la famille, il y a Moboti ou bien je l'aime, mais à Gloria Mambo. On a le bango chaque fois parce qu'il y a comme on a ma casse. La Gloria Mambo. Il y a Zoaka G, il y a Gloria. Na L, na I, na Zui M, il y a Mambo. Il y a 5, c'est ça là, je l'aime. Na Boya, na la défa comme Baba. Na mitia na yeye batumso adefa kwa batwa na boya sikote kombo wana mutu moko azaka nango déjà non na linga pena za la unique
Donc on a mis tout ce qui va gérer un bakou moya c'est que balandinga. Eh. Donc oui bah on que nous sommes à combat gelem. Donc yonde mutu olandi. Eh. Menga na yebi za la kombo moko gelem banakala. Wana nde toyebaka. Pas lito. Wana nde toyebaka. Mais oyo ya mutu qui était wana la groupe. Mais osko nga za groupe ti. Deux ngande. Gloria Mam gelem. Audience. La victorieuse. Oh non, la vitesse. L'audience. Pourquoi l'audience? Bon, on a mis ma gelem pour nous côté facilité. La funa muta côté pas gelem côté j'aime audience là. On les gars na pétété. Ah bon? Ah donc moi en bas nous soyez pas photo pour nous ya pétété hein. Yo ke kana ba mbanje. Oh. Bona tiki. Biso ba mba to la bongo. So ba chepe na muta time qui na ta lokwa webo donc ba mba bongo ba 600. Non na 9 ba kende côté na. Na za déjà occupé na ki passe mo mbona. Parce que nga bi makambo linga yo na bi ke ba. Na bi ke ba mi ba ka sika ba kende boye o sa chepe na ke non non na 9. Ba ya côté ba samné surtout bino ba ya Simatera Gayara, tu vas le langage moko ya vulgaire. Vous excusez pas le langage wana. Akani monoko. Scotch. Voilà. Je l'ai mis ces derniers temps, tout petit comme le canard, la période du moko un peu très difficile. Pour tout au bout ça va de konabiso, la comédien, puis tout au bout ça de konabiso, Gino Nzambi, et puis maman ya Delapé a outi kotika biso. Na kwa Kevin atiki biso ça fait au moins 2 jours passés wa kundakie ba finira ile kindenge nini bon il est normal hein il est normal OK quand des amatanga ne le kaka il est normal donc que na kata ba groupe oyo ba fait oboza na ngo ya ba comédien surtout na festa kabino félicitations à vous. Merci. Si l'un de vous a un problème na moi bossa ba WhatsApp. Par WhatsApp, tu as cotisé mon afin que vous soyez malgré vous avez un peu difficile là, nous avons mais surtout ce problème. Et puis, ceux qui n'ont pas vous avez toujours voice bima. Te bateau bazaka, bimisa ba voice ba lâche. Et pour moi, pena ba lâche. Parce que nga na rosala tena za voice na tindela muto pour na $100 ou $50, je ne sais pas. De ce muto bimisi voice na kati ya batu. Oh ezaki mon ensemble ya batu, ezanga ba problème te. Ezanga guerre d'esprit. Parce que tant que na kati muto na température na ye, akana minga evoluaka. Ako sala voice. Yo soko sepel na moto. Parce que ozongo pourquoi pour otinda na internet. Internet c'est comment tribunal na biso. Nga ko sala ngote ba sala ngo ba lâche. Oh, donc lui quand il y a $100, $50, bateka ba vango. Oui, ndenge to yoka ke bateka ba futa bango. So atini ba voice ba pesa ba mbongo. Nde to yoka. Parce que tellement na sala ngote na assistate moi na ye ba penda ezate mais ndenge to yoka ke ba voice wala ta batinda ba pesa bango ba mbongo. Donc eza wa yozo sa musala ba futo salaire na yo. Et Moussa c'est un salaire, et parfois c'est un salaire. Là, il y a capture, on va jouer à contribution, on va jouer à fichier sur internet. On va payer. Si tu as un bon salaire, on va mal. Ok. Non, il peut que non, vraiment, il y a qui vraiment, par la débit, on va ça qui, on va WhatsApp, on a mon qui d'ailleurs, on va voir si bimou boy d'ailleurs, on soit na ba longue, ba mon rata pour WhatsApp. Et puis, non, qui va y être comme on a ba. Vous voyez, après, batongwa. Mon gars, on a précision. On a penda. La précision, tu as voyé bagay mouton tel, on a salé en OK, parce que mucho pina tunaka ya tsenga pina que non mirato yebi bato on va ça va aventure. On appelle baza ba comédien, bande kono ba comédien. Bon ngane na ba comédien ba comédienne surtout. Lié ce qui a yebi c'est bon mais ngana zakara na yebi ya tinda ka mais pona oyeba ke ko détecter que moto yo yem ta sali boye non. Jérôme, quand on a 2024, déjà combien des années dans mon salon de théâtre? 10 ans et demi. Ah, ok, 10 ans.
c'est déjà beaucoup, hein. Na armée, sur total, na armée, aux grade, au monde, après, lieutenant, colonel, adjudant, caporal, capitaine, colonel, général. Yo ce qu'on doit grade, yo moko, grade. Nous sommes dans adjudant. Dans adjudant. Ok. Dans la sergent, adjudant. Caporal. Major, je suppose tout dans mon salon ça théâtre, ce qu'on vous placer, vous nan général, capitaine, colonel ou bébé. Nous sommes des dynamiques dans le Tchakadit. Donc le grade de surveillation, parce qu'on a dans des dynamiques qui sont plateau et les amis même dans dans le bureau général, on a essayé de la général. Parce qu'on a pour la grande pourquoi. Et pourquoi tu as depuis la générale que et c'est la générale fou, la générale simple. Bon, général fou. Moi je ne sais pas, on a pas que général avec fonction. On a un colonel fou. Je suppose c'est quoi général avec fonction ou sans fonction? Sans fonction. Et comme dans la main, dans la fonction, non fonctionner. Donc, on est comme ça, là. Mais ça va, comme dit M. Bada, on va général, mais sans fonction. Non, on a la mission. Je crois que dans l'armée, ça va faire une guerre. Et bien, ça, je dois une guerre. Il y a un stade où on a arrêté tous les ans. On a art. On a art dramatique. Donc, on a art. On a art et art. On a un seul mois et l'autre, on a glissé dans le cas. Il y a un problème. Non, tout ça, de comparaison, surtout le long après général des années. Colonel. Non, Nicolas général. Ce qu'on a, maréchal. Non, on a déjà président. Donc, c'est normal, dans la générale. On a aucun. Armée nanga parce que le nous avons la parole de ça déjà c'est bon. On pas surtout la 4e génération dans le monde du cinéma. La génération c'est dans la 4e. La première génération TV de Papa Boké, Galema, habité dans la 40e génération, mais dans la 40e. Ni n'est pas ni n'a sou. Oui, quand même, j'ai l'air quand même comme ça, j'ai ça n'a pas commis le monde qui va venir dans la série. Oui, parce que c'est le bail pour là. Là, on a évité. Donc, on va aller au bazar. Par exemple, bazar est comme nous, il faut bazar payer dans le banana, dans le tigre. Il y a une injustice parce qu'il y a une tout. Tout ça, c'est l'amour. Donc, c'est l'autre temps, on n'a pas la papa, mon maman. Papa a dit sur art dramatique. Maman a dit sur art dramatique. So, ce qu'on dit qu'on comptait la tigre, on a belé, tout ça. J'aime la CPLA qui est là au monde, les 4 piliers. Les 4 piliers, c'est qui est là, YouTube, surtout on appelle là-bas, ah bon? On va faire la monnaie, m'asseoir, on va le montrer. Vous voyez? On a un pilier, sur quoi il y a Talabassi. Populaire, il y a 6 marques. Et donc on a sur quoi? Bon, le gars comme il est, nous sommes dans le ciment, et moi, on manque.
manqué biso na ndenge asima parce que ya bien ezalaka mpe makasi e ozo manqué te ekende kaka merci basi respect bana opesa biso respect ok par respect ya basi bolimbisaka peut-être limisa oyala moto mosu amoki asepelaka na biso mais ntango mpe asepelaka na ye ntango oza osima ango baye biso soki nga mpe navandela mala kokumisaka nsima nango amona kaka moto aza na taille na yango se abayininga pour non. Donc moi c'est nous je respecte par maman. Il va les 4 piliers. Ok, les 4 piliers. Mais pour le bataille du comme les alliés, au cas poster ma commentaire ça. Attends la lobité. Les 4 piliers m'assoit on a basé ni ça toi ni nemi. Basangana ki bondo sala musala nous très bien. Ouais. Tant bondo sala, ça qui ndé nini. Ils ont besoin d'un producteur. Productrice ou non, ils avaient biso moko. C'était comment? Biso moko ce jour on a net ngam na tourner za tournanga. Ba ninga na ba yeba accompagner nga na ba to bingi. To travailler ici ce qui prochainement les wali kelemba. Ce prochainement moninga zo tourner bino ne so boké ba accompagner. OK. Ouais. Ça rien payé. A futa bino te. Oh non, ils avaient qu'à transport hein. OK. Bato yo bengi libanda ya les 4 piliers de européens ça bango. OK. Mais oui, à Bisso, transport seulement. En plus, c'est qui moins de $5. Oh là là. Il évolue très bien. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui tournent pendant un endroit plus en bon. Ok. Ouais. Mais en fait, nous, nous sommes là Kibino. Parce que. Et ça qui même pas 5 mois, si je ne me trompe pas. Et te comprenez, les héros et Kabola, c'est moi que le bon. Et là, ils sont là. Ma wende biso kuti sur le bimai oui biso na biso tango oza na place moko azwi contre-temps lelo lobiko na moko azwi contre-temps lobiko na moko azwi contre-temps lelo esa isili na parce que ntango nga na ezotourne yo ozwi contre-temps na comprend totourne mais après nayoki message ke ozalaki place olobaki te ozali kote mosusu moninga mosusu asedi yo mpe jour ozali kani moto olobaki oza place mosusu oni moto wana peske oyo azonguselo azongisa te aomo content donc ekenda bongo me tokomprenaka place efoti na problème eza problème esa elekali mais eza na des choses oyo peut-être nga na verifiaki na banquête na congrégation nesala émission ça après la recherche et donc à l'hyposo et la divino et parmi vous les 3 femmes et ça n'a mis balai balai pour balai jamais neti na yamalo mire na mbali bali nyambali moko jamais bien gars jamais mais la dernière fois ya jamais tolinga mobali wana kolongola moko sika na biso na biso vraie raison na biso raison ça valable ezaki likambo ya compétent elo moninga yebi tout wana pe moninga okotoka kezongisa te et pas aux empêchements donc ndenge kende la mais que la mobile on a ba âge to la ran bal il bien quand ça mbele to comprendre bien to sali pardon kanga to sali biso mi ba to sali on comprendre bien déjà to on attend à obundela mobile to on attend à wela mobile oui ah bon batabunda bale la ba mikia ce que moni mobile na yo alingi actrice alingi mutu songolo attaquer ne mobile na za mabe parce que beti solo te pa muningo azolinga ke monde na za bonaka mobile a intel babeta kama solo te babeta kama solo de mais na za na olinga yo na za na mwasi te tam so après o ya découvrir que relation ça na carte ou peut-être se vendre surtout tika pardon surtout abino ba comédien et abiso kate bondo bi surtout surtout ba bolinga musika ona ebiso siko elo bandolo ba musika ya poto yami baleza eki parmi bino bandolo bakino bando bisabino omonde boza 3 wana omona ke kote mondo tama batusho tala mate kwani parmi bino moko azali mwasa koka donc sikoyo kuona
On est pour ça, côté monsieur temps matin aïe. Kabouane. soki ntango mosusu moto bomoni ke na chaine ne na minute oki aosala ntango mosusu aotya eloko te ayebi objectif na ye eza nini parce que nde totungunaka wana tosala dépense tobimisaka mbongo obenga bato po dépense so omoni moto aosala su te parce ala pipe na ye moko bazosala yango te kosala dépense akoka na année 2023 ezalaki na bato moko bayaki na parcelle voici na biso talaki na vandi eza wato bavoisin nasalima mo tosala tosali kelemba namonaka ezaka partage na bavoisin bavoisin tosali likambo na parcelle bazalaka moni bazalaki au nombre de 6 tosali kelemba tootya $200 mama. Donc, tout ça, il y a 6, ils sont tous avec 90 personnes. Il y a 200 des abonnés, 70 personnes, donne-moi $2,000. Voilà. C'était bien, c'était bien. C'était bien, donc il est bien. Mais, et pour ça, il y a 4 années qui est pas bon. Nous sommes à Pessi, nous sommes à Pessi. Allez, ma Pessi. Et puis, allez, comme il m'a dit, le pain, voilà. Et comme on l'a dit, eloko na bien na fili kusali sa jali kelma ko to binga la restaurant na ebiti so terme moya ngwa le OK merci na sala na sala de aliki et ça va avantage na na so bino basi ko sala ko minja les avantages peut-être les avantages ce qui au lieu bien et bon on a bakanisi nous avons eu hommage dans la présidente au sala ce qui convient bende dans le biso ba bon ce qui kala papa mais pas allez kemba tu as $100 bavanda ba 200 moto bavandi koto ba 450 evandaka boye donc bakosani kete mpo moto apesa ayoka mpe motema mpasi akanisi ntango soki azali na badifikulte mazobunda nakanisa mbongo na ye ekoma baexplication sikoyo na osala donc moto ntongo aliaki kema abopesa moko te balia balia to balia mais abopesa likelema oti lelo eza déjà nini nakuti yango ezala depuis 2022 tobandango na 2021 2022 ti lelo ezalaka explication mosuku na kosola soutien na loba soutien na motana tana tikeloka mokumba ti mais omo teke yo mondo okanaki bata ndenge wana baza bato malamu oyo aleli kelema baopesa abofuka namona mona mosusu ezalaki mosusu ezalaka akelemba yana makoto ngapena lelo so nabiki nakota likelemba bana sekwesana ngani mais c'est même le tchaka na banque yana za kesena na mbongo na nga uchi na banque na za ndenge yebiki za ezalaka te ke manque ya volonté likelemba ya mambo ebele ekoka na moma moko bosanti kaya moto akatani baproblème ebele ekomeli eske ozoba te osala nini yebisanga soki opesa neti nga likelemba oyo nakotanga nazala be mitu moni par exemple opesaka $200 donc par mois fo obimisaka $400 obimisaka bongo po ebike te motu oyo na olia motu mosusu to mosusu parceke ntango ezosimba te osani ntango mosusu okomaka na mwa retard nga ata kuto retard ata baproblème na nga nandosala effort napesa ta na retard na 5 jours ata ya une semaine problème na nga napesi mbongo nazwi kini donc moto nyonso ezala manque ya volonté te ezalaka etanti badifficulté akutanaki nango parce que ezalaka okutana badifficulté mais ntango ozwi mbongo luka opense ke te ya na mbongo ya bato naliaki nazongisa parce que ekomi mokumba moko quelque part yo mona osenzeli me mabe netinga 450 etikala mpo bakolo nango so baolanda émission baoyebake
baza balongo nanga bazo déconseiller bato bati kosala restaurant non oyo bakosala nga nde natika nanga nga nde natika parce que mbongo nde nazwilango na sepela te ozwi 7 ans ozwi 1000 donc oleokanisa 3000 du coup okanisa yango te moni ekomi ya bandame parce que bato mosusu baopesa na retard ocomprendre ke te nga mpe ezalaka mais soki omoni mpena ke te ti lelo 2 ans bamosusu bavandi na oyo avandi na 200 okota avandi na 200 avandi na 50 eso nakutana na solana bao bien ezaka yana bonyola ayekinanga na oluko ti lelo alukaka te soki nasani nakate kingo bien nabembana na ye lobi bakoyelanga mpe marché bien soso nabebanaki na ye likolo ekamisa $200 ou bien naatake siko mama likelemba lobi mama likelemba koyelanga mpe eloko malamu na vie oyo eleki $450 wana ok donc likelemba ezalaka bien eza mpe baconséquence nango donc soki olingika likelemba fo assume ok en tout cas voilà elongo demelinga déjà ya mama nani ya mama badela pe toki kaki na ba réseaux sociaux ndeko na ye Norma na nani na Karina Mado likelemba kaka motu babundi mpona likelemba Karina Mado azalaki so na likelemba ekosala ke esala ke Norma aye kosala likelemba niongo atika na okala benga singa ya to comédien poto beti beso likelemba ibera mano yelinga yelinga mba moko analyse ni kosala par rapport ya makambo ya ndeleka kisala bon nga bitumba na bango bakoswana na bango na matanga osoki nini premièrement nano nasepelaki nango te moni mpasi bandeko bazalaka yana bandeko yaka kopelisa moto eya ndeko mosusu aluka aboma moto parce que nando géré bango mibale nasololi koto oyo nasololi koto wana mamo wa conflit alikelemba kasi bango bisi batangi mpe kombo nanga kuna ti donc na géré bango mibale mais place oyo ya matanga ezalaki propre te ya kobunda moni toza na baplace tokolukana na bandako ezalaka bien moto ayebi sio ngana akotela moto te me natali kaka bango mibale babandeko na nga e na nde nakonsiaki bango nasepeli te donc oyo nakopesa lokwa réponse nasepelaki te e surtout ke kombo na nga batangi yango po ntango oyebi ke te kombo na nga batangi soki eza maloba oyo nalobaki na bino oyo nakonseyaki ke likolo mbongo wana bobebanga olobi na biso toyebi te neti bobebani bopotane nini lobi siko ngana na besoin ke bino mibale bambale ya mado na miya mado tourne na filme na nga obien na bagadi na nga nde ezalaka te mais na tourne ya bandeko na nga na ilifo bazala ok bosola ou pas parce que caché ebebi na internet caché ebebi na ya moto oyo abengaki na ya moto oyo balobi donc bino mibale na mokache ebebi bomifungisi nani bapersonnalité na bino et après de bezwini na mibale bazoli oyo te nga mpe nazalaki na matanga wana te nga azali na matanga wana te me nayokaki ntango natali na émission moko natai oyo babandi nani kofinga bango nanu mibale aso babakisi basi ya minene vige basi ya minene babebani donc mpona koloba nini yala biloko mosusu matière tolukaka komikaba te komipesa biso moko te totikelaka bango matière te internet ezalaka tribunal te ke ofundi motu na internet mpo motu aréagir non leloko emile ndeko na yo nayebi nango ta mosusu kote oyo alobaki fin du mois miama ayebaki ya fin du mois nayebi te combien de fin du mois parce que nga nayebaki ya fin du mois
qui a coupé ça. Tant que cela n'a pas fin du mois. Fin du mois, il y a cela qui n'a pas le mouton et il faut appeler ça bon. Abenga déjà carré. Vous m'avez pas quitté que il y a carré. M'avez habité na ogaga combien carré. M'avez habité quel carré? Ok. Abenga déjà carré pour la police qui était. Na ce qui n'a zumbongo na routine de la yo. Carré abenga mur maté. Pour la police qui était, alobaki na nga a routine de langa. Donc tant que vous réagir, vous agir na mission bato. Tout à la rétroviseur. C'est un peu important. Badi tumba na biso to zakarango ya ba comédien, ba actrice, ba acteur, il y a des fois ça la rapace. On soit la ka ibima ka mpoasa. Ya ngai ata bato ba swani. Et mona ngate na koleba. Ono chwana ba on mbalo. Tellement na sola kina bango. Les gens ont un message. Oyo ndeko na biso ana kokomela emirma ana kokomela yamado oyo yamado amona kezaka ya mabe et comment dit que yamado moya répondre sur ba message exact poza moto et puis bilo mso zanini nani na vandawa na ba te bele o peut-être oyo na nona fa futanga mais quand on donne la petite explication au sang avant de lancer le live. Hein? Sur la salle live. Mais là, j'aime bon, oui, il faut que ça ait un peu de temps de temps. À ne pas la fin du mois, mais je réagis. Ok. Mais tu es évité. Pourquoi? À la qu'on réagit. Ma caméra de coupe à Nango, et ça est bien. La vie, on devait vivre. Nous avons vu la télévision, maman, ça va bien, ça qui toque, ça va bien. Mais tant que la carte n'a eu place aux autres là, on t'a zati. Tant que ça coincé quelque part, que ma caméra de moi je vous que fou maman, ou bien Karine, à l'état du voyage. Mais dit que bloco est dans la maille. Tant que ce moment peut expliquer le minga, qui analyse la bloco là, nous avons comme ça, bloco n'a pas été capable de faire na futa douane. Ce qui est na refuta. Tant que ce de personne ne va pas tant que autant que nous maman na ile caravane. De bango mi balé, na mto boa kati. Bango balé za watasa. Bango mi balé baba fautif. Bango na bango. Bango mi balé, miema asilika noki. Yama dope asilika noki. Bango mi balé na mtu na boa kati, na mtu na ko otelate, na mtu na sate, et na mona kama beke eke na YouTube. C'est tout. Nako biya ki batanga pe kombona, batanga komi balé. Yo lamba ki ngoko ga ko na ebiti yo lamba ko na ba so na ngona kanisi ka nilika bataba au ki ba so pona likelema okimoko ko na metro so likelema mama ya ngona na tuna bi yo le bike batama ko mona ka na tuni batama ko na ni parce que tu vas ki le pas bon mama za na ndo conseil ba OK moi quelque part que aujourd'hui il va peut-être ma belle pour même qu'on habite non la joueur rôle ma bête la joueur rôle ma bête fallait pas et comme quand comme donc côté Amado à cause de fautif côté premier à cause de fautif par rapport à l'ajustement à vendre par rapport au côté de la promesse côté moto mais surtout donc bino mi balé botia na sebo continuer bino te babilo na bino bo sala wana et Karine a ça le logo dans sa mission parce que na zela na mona droit de réponse à Karine na monité bon masala le miama ko sala resouté ko pesa so matière te et so le wana écoute et ka soni ya biso ba mama bana o so ba ko on ko ba rendre musula ba âge mususu za ya ngoti et puis la dame se bana ba ya ba yeki na ba le côté ba comprendre vite ndeko na yo Karine ako ko so na top moko de la bien et la quand ça cop ninga ko pesa cop ka ya mobile mais je vais na business awola so pe ntola moko ya bien
ma chérie même ça ça dit besoin de coach de 10 francs au lieu de quoi de bana donc botia na se le na senda onga so na film na bien abino mbali de beso la na bino oza bino muke okata na oso pe ni yo ko bino ni balé avait ce que va se défendre je va se défendre il y a kaka matata il y a kaka place banzete buto zaka mon jeté pe mettre kaka elindi mais azaka wan do bozaka bande mabeli ba jeune zaka to sola de na sala nga blend ba dem so faut éviter ngo to tshaka ona sete ni atiango ezala biso bien de ba ko nyata ma hamsus ke moni bali kambo ya mabeze ni mangana mabe na ba ko sultan otoki ke rata bitumao ke ba tanya mabe akata kinene lamba c'est vrai adakati ya problème te yana ngoti no so yaka ako swana kutu ndalo kato shane tira na ko swana boko swana na kambe ko mata yeta simbe na nzoto boya o shane te donc ndako nanga avec moi nanga zaka ka bino ndalo ko yeka na becha na sebada mbi siko so kimai na se sopani mais te la maman te mega ko ko maman mi te ma minene ya ko supporter c'est tout eza bien et ça il faut pas si ngata no tongo na regrette makasi ko mona bande ko na basiona mirma na kaoni to sola bien kanya mado t'aime beaucoup après bo tana c'est et ça m'a bien été na na ebe nzokande mutara ko centre ya la relation avec balé na ta makambo ya kile na yambi aza ba regret ya le but en fait c'est bien balé mais là on dit que c'est bien ça là mi ko ta na bango te OK batu bakota na bango te pata mikolo na bénicité de ba sala musala moko et là je peux demander que ce qui problème pour que ba soigner au côté de la commission ba tenir au côté te ça ka bandi to ça musala moko so c'est mamba ba jouer et donc la moko c'est misa o côté za boyo o côté azui o côté bon il y a un problème il y a makambo ça la même ma pango na même ba famille na bino makambo ya ka ko beba na makasi baza bandeko ma esopani en tout cas je dis que vous avez ba tata moko mamoko ba parents na bino za de théâtre musa bosa donc bocha na c'est on a tous abattu un jour beaucoup de personnes sur même scène mais aujourd'hui de jouer mais là on va que bien comme de ça la cause à finir que de la rater mais c'est même scène de jouer c'est tellement bon oh c'est de bon ouais et tu vas battu ko ça m'a tenu toi battu de tes abos c'est mutu moko ça blessa yo que bosso la rater le ba moko na bino aza déjà pesé à mon envoi ignorant mais ce qui bino ni balé pour na courir za tant ou bien moko na bino comme qui vient ta comme na tournage na tourner na nani o ya yé ce que ce qui aza principal les a o yé ni ta ko pesa moto wa joya de comme si ta ko pesa moto aza déjà sur parce que ngana est tourner té il y a bien de sous ça la maka déjà aya na Kinshasa wa ba film na biso que ba bengi deux actrices ni les aka biso basi. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. L'immeuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux.
Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Abali akanga pina kambati fo yeba ke yokwa okay oba magazaya ndengana problem nambe kambali nambe kemasita omoni lelo okoyi milenga osali nyonso fo ngana za na motema ya olimbisa fo naza na motema ya koignore kete eza makambo eleki bon tosilisa kaka esili mais soki moko na bino amotema makasi ebuta na sene boye moko ezonga ndako esalamaka deja aya kuti minete aisha biso biyeka ngana na sene ke tourner ok ezali donc c'est grave donc bana mama moko to ya moso ba koti na ndako so oya zanga na ovanda te na obima bon so ya ka mboka ta ko to samsa moko la vie na net yo na to ovanda bani ko film na ka mutu bani ko ya usa n'importe quoi ya bete maboko non abete maboko te ya ngana ba tu faut ko pesa respect la ko ezala bien na baninga na vie place nyuso ba ko mezala bato ya liboso oyo baswami to baye kosimba nzoto yali karimi ya mabe te na mima te te donc même côté ya musicien même côté ya biso partout batika bani parti ya bango ezalaka to baza bato na esopani eleki en tout cas toseka kimia yo loko ozali tocentre makambo yango ozali na médiation s'il faut lancer un message moko na opinion bato baza kolanda lancer message nini asi ya lansage déjà elandaki te tala batika na babakisa mungu wana bapilipili wana po baabana mama moko papa moko mabe ezangaka te ezalaka partout me bafami boto boyi na biso ekomaka yo koto basemisaki balambi yango bazongisi eza mabe esalemi bango mibale bana baerreur na bango erreur koto oyo ezaki eumeli azopesaka mais quelque part difficulté oyo moninga azalaki nango toyebi te donc comme on a mis autant de messages était parce que attendant le message oyo Mima a commis la cahier et blessé et pourquoi Mima n'a pas commis la et comment ça t'a fait on va répondre sur ce exact donc de part et d'autre faute et ça au vocabulaire 50-50 côté par rapport à la durée ya mbona nini umeli azana ba ajustement na yo et que la mec les autres monsieur moninga et pourquoi il y a ça la boye et pourtant na yebisa que boye mususu na pesa qui na mususu et que boye en tout cas Caro il fallait signaler que non Karina Mado wana solo mbona yo kapike Karina Mado asolaki na Caro OK fallait Caro a signalé pour apaiser maman Likemba Doria mande mama Likemba ah OK Caro ni tengalia OK so Karina Mado apesa kiti ah OK akuzala makama kelimba mondango ngana bo penda bit ne mo penda bit ngana mikaka na monaka natika donc mondango bi basi ni ba mo bien vraiment message oyo tukoleka mutu oyo ayeba makambo makasi ngana ba ikonzo kozaki nde jelem donc jelem azalaka parmi bato ya les 4 piliers donc masoka ngani kutoka na mobali eto komoto ya bima yoka yoko babengaki bima mabenga pe maso mabenga pe maso comme na ebité ceux qui va solola ngai na solola quand même na bandi toko changer si OK na lokona maso ko lokwa ya za mona bali pa meke ko pia solution non comme ça si je sais que ne mulai mulai côté ma mususu bo tu ko polisa mo kana ya faut qu'il y ait attention sur et kota nango déjà kinya e kota nango donc le babokini okota nango ata soki bato bapelisi moto
biso totikala biso tozaka bandi mabe ezanga nango te. Ok. Mabe comme si on a une maîtrise des actes à côté d'internet, à souhaiter minimum mais et puis peut-être ma canda on a mené il n'y a pas de problème mais ça toujours une bande, ça toujours bande on a c'est tout. Ok, Kimia et Kota entre surtout Karina Madonna, Nirma, pour que Kimia, j'ai le malheureux Kimia parce qu'il y a une médiation, il y a Bini. Donc côté il y a dit que donc Karina Madonna est fautive. Mais on n'a pas de YouTube. Concerne la comédienne. C'est des Panama, oui, elle est comédienne. Ah, ok. Et ça, c'est la comédienne. Et après, on a dit, là, ok, ma voice, là, on voit Mirma. Ce qu'on a tout mis, nous pays qui apparaît à Mirma, je vais ma voice. Ou peut-être il m'a dit de taper cet mot Takanda moi madame Takanda mais tu vas me dire que tu es la température de tes organes moi madame Takanda ok moi ma caméra les a chaud au moment où on a go silika tant tu n'as go fanda kinya ok moi ma agir direct et puis ça nous se met aux ana monter la Takanda c'est na vu na jate na kosi de on a la bêtise ok ndamo ko na mbina vande na ngara bêtise kana sikola na ndam matelanga na zolo te ok omoni moi na gérera quand même kana mina donc et l'autre examen ni mais ça maîtrise pour pousser mbala moko côté internet parce que dans ça déjà action aux yeux sac ya mutu mona meza l'état wana faute makasi mutana miongo na yo oboto le sac na yo parce que le portable na matangati le boto le sac ok nango ou le sous ok sur internet au monde de kembele il y a ça comme une faute au place où ma caméra c'est déjà en raison mais quand on a tellement au niveau gérant côté et on me demande à l'ibou de prendre le baquet de baron balé babo mamoto. Merci beaucoup, je pense que le Tikolanda très bien explication à Jalem. À expliquer par rapport il y a le score entre nos deux sœurs Nema et Karina Madonna et après c'est une explication claire Nema Kamani Zalaki à début non tina fin non comme la kiwana voilà pourquoi nous ça passe tout c'est kimia monté de maman entre nos deux sœurs en tout cas côté na ngamira qui en fona osenga la bino ko na bino bien na ngabino mini na ngabé makasi donc nous se rappelle bien Kimia Pina écouta. Moi, la canisa écoute ma bébé Michel dans le bâtiment. Na ma vie à ma peau, Nabino, il a sa comédienne et elle est très douce. Asidika Kati. Asidika Kati est très douce. Mais il me dit que Asidika Kati. Tu connais la douceur en Angati. Et c'est là que différencier en Ghana. Quand elle a brutale ou quand elle a douce, il y a un mot de ça la mouta Sidikate, il y a un mot de ça la vie à matériel à zone. Bato bayebi basa bayembele ba fonctionnaka bayebi naka respect nayebi kozala nazaka la douceur napesa moto respect na façon nyonso nazwaka mpe temps napasantaka soki ota mosoki osalanga mabe moko boye mais so natomboki nakoma nkoi to nakobima de masere na couvent mais soki ya moko eyindi nakomi nkoi nde soki kozala problème na moto voilà yango na moniki beaucoup la tellement osipota kamini osipota matro beaucoup ya moto akanda mingo to autorité so na bina fanda kaka et na osala mabe vraiment ngo ele kabula bla bino vie yango na pomona kino na sipota de vele na kabona na vie ya pour na éviter ba problème mais azalaka te pas no côté na sujet wana parce que le vous takanda na résultat to mutakanda asipotaka donc il faut apprendre à vivre dans coupe vie mais il y a zalaka te il y a zalaka te azala humilié ba on dépose à distance pe ba non nazaka humilié par rapport à la réaction de quand ba question na poser zaka simple ba réponse na chose ya yango te ndelo ko sala que na ezala carte na zala na milongo na vanda kinya pour poser la question il va sur le monde à la 10 ans passé non 10 ans passé tu na longo na 2017
Oh, quand 7 ans. Parce que le groupe n'a rien coqué, c'est 7 ans. Le 14 septembre, ça fait 7 ans. Oui, là. C'est un peu de la vérité. Mon éclairci, mission. Éclairci, je tombe. Pour éclairci, que nous, et qui explique mission quand même. Non, il y a bien monsieur Mbolo Wazonga Simate. On se Mbolo Wazonga Simate, à ma sas, et bon, ma réponse. Yo takinga. Que voyez. Yo takinga. Voilà, mais quand même, il y a un moment de vraie chose. La vie dans ma vie, à la maman. À la photo. À maman, tu es même peu jour, mon con. Bon, voilà, dans la salle d'attente. Quand il y a des ce qu'on a vendu la salle d'attente, on a dit, oh, maman a vu notre. On a balouki, mais on a vendu pour la personne au Tchèque. Oui, la télémère là. Avant, il y a pas la bosso. Après, ce que donc, après la ciment. Donc, après, ce que côté à l'immigration, après, ce que côté à donc, un restaurant. Parce qu'il n'y a pas la côté porte, tu sais, pour tout le matin en avion, à mi-bomba. C'est pour coiffure maillée. Ok. Dans la taille, il y a oh merde. Coiffure à mon avaka, merde. Il va y avoir, maman, on me dit beaucoup d'années, c'est le lieu payé. Ok. La posée la question à mère. Ok. Ah, Jambaza le coup, maman, en tout cas, qui est malade, Tololo, Kinshasa, on est ensemble, puis Addis Abeba, à partir d'Addis Abeba, donc, il y a que France, il y a que na kata bi ofanda kiti moko tunde non bon c'est mais tu as musique à penser et puis nous na vie ba malobe pesa makoto ba die za na maman vie ndenga na yebi na gele awa avant que voyage ba no kutante que nous ba la talent. Faut qu'on se le dise. Est-ce que on continue sur on a rien tu vas maman le vie à Mukoloana makamu bosola qui t'a que maman en tout cas moni maman maman na pambulanga maman na le baté to solo là to seka so tali ba image monsieur sur la TikTok nanga to seka na le baro ya malamu donc avant que nous sommes allés dans nos côtés, ok. Vous avez un film de tournage qui ensemble, on a été na Kenda. Donc il y a un autre plan de Binisara tout le temps. Matalana. Est-ce que tout le monde aime Matalana? Non, il est beaucoup de Matalana. Jamais. Sur ma place, on avait vendre. Ma place, il y a Zahir qui nous suit. On a démarré quand on a côté lié. Lequel on a lequel on a entendu, on a bêté sur les réseaux sociaux. Il s'en bien parce que le dernier jour, c'est bien. Ouais. C'est bien parce que là, on va découvrir. Yo, il y a un peu de makambote. Naglam tout ça pour les magasins, ça m'a cambié le caca, là, il y a 7 ans passé. N'a pas moi, on s'est fait faire que nous. Oui, bien sûr. Pas ma belle, il y a un maman. Parmi Bano, parmi Bana, vie, il y a eu pour ça. Au vie, ça va, vie, à part à bénir ça, ma comédien. Là, on a YouTube, les bandits. Sur la TV. Ceux qui te liés, événement, vous allez vivre à ce qu'on lié. Tala millénaire simanaï. Tala bana. Au moins, là, que notre vie a format. Via, à Zenaban, on t'a gelé pour Naboé. Et puis, j'ai Mazraki. Tala moi simbinga. Tala millénaire. Pardon. Et ça va donner un coup, ça va. Voilà. Quand on a le maman, on se voit là. On a besoin de pardon. Oh, bah ça peut éviter mira yebi. Voilà. Beaucoup d'entendre on a dit qu'il y a mira yebi, nous savons qu'on va nous remonter. D'accord. J'ai le moment qu'on a fait le Belgique Candy. Oui. Va tourner en nous vous avez besoin de famille basse minine. Nous va carrer Yamado. Merci à toi. Comment ça a été tournage là, ils ont qui donné très bien. OK. On a la tournée. Et c'est enveloppe là. Avec les acteurs normal. Normal. Encore Belgique, il y a plus ça. Il y a costaud. Vous êtes pendant comment? Besoin de temps pour moi.
mais kouta ndako moko yango te esala asoni esengaka kaka ntango amoni profil yango tosenga na film anda bengi otourne c'est Voilà, première fois tourner que deuxième fois, troisième. non wana ilaka deuxième non tourna deux films oui. Ah, ok. Et pas si la peut tourner déjà non Bakou. non Ok. pas SB là na tourna ok. Et ça m'a fait que nous et pas Karim parle déjà. oui mais c'est la tourna Au moins longtemps les fans d'accord. Au moins la film de le tournaka. Nous accompagnons tout sollicité pour dans débat benga kayo na mo ko tourna lui ka pas na mo ko. C'est-à-dire quoi? tenga ce problème les amis na force até na linga pe ko senga té tellement que ça de le jour ba mona que té je suis na profil OK anga ba benga na tourne mutu nyonso na ibaki na bango nyonso odi mana sina tourna pala sina tourna adus mpandi sina tourna belgi sina tourna esbina na tourna ti mais yango te le sala ngana mais ça comme contre SB qui était à zone c'est le nom toza ebele omoni na motema nyonso ozotala kete fo kaka babenganga okoma na kete ya makasi pour rien so tellement nalinga mosala na nga ya nazalaki nazwi 10 francs na nga nabengi bato na nga na tourne na tie wana parce que nalinga mosala makasi jour bakozalaka na makanisi baloti nga nake na tourne tonga mpesa na tourna na nga nyonso orole ya pasi na tournaka ya milele na tournaka soki bationga ya mama zuwa ya brutalité na yaka ya pe zuwa ya makasi ya wana pena makila avant na zuwa moko ya douceur na kosala pe zuwa mblaga pe na ko zuwa ya brutal donc naza ok ya mutalibuma nyonso na sina tourna jusqu'au bomoniza na pe makasi yo nga mutalibuma sikoyo ya gelem atroka sina bato tunafi bomika na bo tize na le mutalibuma na film boxing ezala komera ko tabilamba te ya ngata na ndio ya montala mokonzi ozoka nde bafofolanga mukona gelem bo siko nous sommes mal bon siko no bibomo gelem akata siko bila c'est normal mais na fait katumina yele c'est normal ba sa siko voilà c'est normal liboma nango c'est normal kina liboma parce qu'avant muta koma liboma zakala normal voilà mais changement wana eyaka faut na bilamba eza bizarre faut na bilamba ekatana faut na suki moko bongo donc nazalaka parce que tant que le c'est longyo ni nazalaka na cadre nyonso na tourna poser formation pas bien oui nazwa formation bien nazalaka pe tete na meyoka on n'est pas fier na ndo yoka na ndo chapete ki ote na yebi non parce que kuna ezali pena parmi casting a film na ndo moko na te ba lukela te nga pena ba loza déjà ta agelen mais via pena funa ka makasi ya on a vu dans le temps mala mona ndo yaka na yebi na mona ndo yaka rappel on ça rappel et dans mon rappel timi na zaka moi na yebi mona ndo yaka pinda na ndo sala tu via yebi mais na yaka déjà bien zaka déjà bien makasi via yebi mamuna tunanga ye mamuna ça via siyo ah bon parce que via de mission na yaka mamuna siyo na pesa pinda na pesa de bambote bele pour madea qui est à monde nzamba pambola yo nzamba batela yo apesa yo motema na ezoluka yenda yebi biso bata mokili te me yende ayebi eza kati ya motema na yo aminonisa kati na bomoi na yo oza toujours mama mami bulangana alingaki mingi obenge na komoni bena oyo ba remerciement mwana pa yazuka kino mama merci soni na za boye to salanga ngana na yebi kuna bamba ko yebisa na face ce qui a bato ba bénéficier na conseil na etenga na bénéficier voilà donc ayebi ayebaki matata na nga ayebi place nazalaka compliqué donc asalaki pe ke te nazala tala wana batambo na koma pour un peu dire
aisanga bifo zonga zonga pena zamosi ozaka pete pete zamosi aza normal kuna dieta mibali vraiment nabika nalobi te pa mibali nabika nakomaka dire kata mibali pa mibali pardon moi ozonga moi sikoya longa nakendaka nakoma milionga ntini nakoma na yango ezokanisa te jamais nakomanga na makasi mingi donc mais ya conscianga merci nakomoshitela émission na ngai nanga be question natuna yo nini esalaka yo mpena mpasi na motema bando banda mosano ya théâtre tele oyo ekretaka banana banda théâtre ekontunga neti nini eswa yo oyo ekretaka esala ko mpasi so ofandi otalobi mpona nini non toko kuti te makambo kaka eza mondi na biso c'est tout oka tovivre ya kimotema mabe ovandi olongo atake moninga yo na ye boyebani te boafami te ka mosu asali mpe mabe te mais elingi kaka ocombattre ye donc wana kutu kaka na monde ya art mais oyo temo pose nga question ya monde na biso donc bien na regretaka bacomportement na biso nomona siko ya malamu epai ya bino bacomédien bino bacomédien nini namonaka ya malamu epai na biso bacomédien eza ebele par exemple no toza ja famille monene ata lelo eyindi baoya ata problème baoya baotelema kotala mpena c'est bon même balobeke tolinganaka te mais na ntango ya problème totelemaka toconsolaka mpe baminga mpe nasepelaka na oyo yango mpo eza vraiment famille Jérôme Diadiza na mosala ya théâtre bato ebele balobaka mingi bino bacomédien mais mosala na biso efutaka te mosala biso bacomédien tobénéficiaka nango te mais est ce que Jérôme a déjà bénéficié na mosala oyo ya art dramatique tobénéficiaka nango te par rapport ya bambongo par rapport ya baréalité parce que bakobenisa tournage oke otourne oyo biso baso ya caché te ya bato ya kala nde ezalaki ya bacaché merci tokomi na suka émission na biso Jérôme azali général alobi ye moto azaka général full epa alobi kaza na fonction koma alobaki yango apa koma alobaki te na te question boko Jérôme abi atali général na kambo opesa bambote de ekakoba papa vie yaya donc azaka bien na baleki na ye okomisaki ekelobi soko azalaka problématique général simple fonction on a quatre sali Jérôme comment population mini Kinshasa la parole des stars de Jérôme so continue la chaîne na YouTube okuta la parole na chaîne ya YouTube eza Jérôme Star TV okuta ba film ya la parole eza na kati ala Kinshasa toyeleka na biso TV voilà DG Bruno Kanza na pession mote nous na kabalo na pesa ba chasse kana mipesi na pesa ba mote bele na moi bato ba ko interpréter ma bé au moins le déjà ça il y a une chaîne de télévision il y a une chaîne de télévision les a Biso télévision
oyo tomezo lutter parce que catégorie nyonso ya théâtre motala. Voilà. Moi aussi, je fais partie de la Biso Télévision. Donc, Biso Télévision, vous avez une chaîne Oyo. Et ça promotion d'être comédien. En tout cas, merci beaucoup à DG Bruno Kanza. Merci, Chelem. Pour le succès, l'émission en a la tigre. Et bien, la pause, ah, ok. Ouais, moi, ça c'est qui est dans ma belle, ma question, ma peine, qui est dans la belle, ma réponse, on se fait ça, la bagarre. On va essayer pas nous, à la langue, mais non, dans la langue. Il y a des questions sur la zakanajo pour y répondre, je insiste. Et ce que dans opposé à moto, ah, tu me bien quand même, hein? Ok, non, normal. Quand les réunions sont dans l'ingénieur, la personne de la moto belé, Zambalo la pompe, la bine pour l'équipe belé. Pour l'équipe vraiment et belé, belé de ça. On a vu qu'on a banana na succès manani, non? Donc, merci, je vous envoie des gros bisous. Moi, je suis venu en mot exact. C'est la possible à Bambote, ma belle totale dans les macros. Ah, ok. La possible à Bambote et Bélé. Exactement, vous avez vu comme un camp. Merci beaucoup. Et comme merci que nous sommes à Bissau, à tout cas, on a une prise de vie. Et là, qui vont solo, baye, bakaye, na bourgogne seka. On va dire que la monde, makamangolo, va passer un micro dans l'ail. Maman, on lui dit que ciao. Au terme de jet. Merci beaucoup pour ce que tu as dit. José Baïla. Najo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo ko mate. Bazana mboka nini? Bazana France, mususu azana Belgique. E ko makate. Oh, mais bazali kuyiba. Ah, na rembe na rembe. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bangu bazana France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata nangai JB Service, merci. Ta biloko nangai. Obengene bana batindaki. Ndenge te biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki za mondele. José Baïla, aza mundelete, aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo, JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzil. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa, bakukula yetu yoku kuna même voire même na Lubumbashi. JB Service bozana agence moko ya si. Et bon akazi suri naka. Nangamba belaza. Na tena baza continue. JB Service akakuna ezali. C'est qui va l'été? Angolais mérité. Nanga Angolais JB Service et pas les amis.